bana nyonso. Lupango papa na biso komone Kimpwanza, komone Diakanwa Matota Samuel, me bat bayebelie na kombo ya Kimpwanza. Akufa atika biso toza 20. 2 bakufa totika 18. Ngana mwana suka ya bana nyonso. Problème ekombeli ngai papa. Nazaki na esika ovanda te. Tozwaka eloko te depuis bango bakanga nyonso. Tozwaka eloko te. Nazaki na esika ovanda te na moni ndako ezalaki vida kwa papa na ngai. Bakangi ndako na biso epa ya na biso aza procureur. Kombone Lukula Diakanwa Lukula Geneviève. Aza procureur ya Limete 4e rue. Yende mutakanga nyonso ageraka nyonso apesaka biso ate loko te. Na ki na difficulté. Na lobi ndako ezalaki vide. Na lobi comme na difficulté na zemi na mwana ya 6 ans. Na lobi na yokota na ndako ya papa na ngai. Na yokota na ndako ya papa na ngai. Ye aye na bato aye abuki porte. Papa buki porte alongolia aye na bato parquete. Aye na bato moka to ebite ni manda ni nini. Abandi na obimisanga libanda. Après yo ya susu abuki porte. Wana ngana yaka na etana zemika abwe na mwana na kati ndako akipe même pas mwana papa. Akipe mwana te akoti. Abu beye se ba garçon na ka babuka porte balongo la porte. Babuki porte balongo li porte. Azu akoti lisusu esilité. Alongo lisusu da cuve. Ye procureur Maman Geneviève. Na initial na bango babenga ke deal, Mama deal. Aza procureur na Limete. Aye, bayaki na ndeko nanga pe mususu. Yaza médecin na CEP. Ndeko nazolo baboye papa, ndeko nanga mususu mobali bakangi na pire. Ake kangisa na pire comme ye aza influent. Abi osale loko te to kende funda wapi papa. Donc kuna ndeza boye babi fala la kuna. Dans l'ilobeze pa na ye. No ebite soto sala nini papa. To bota mana ye papa moko. Dans lupango eza ya papa na biso. Kombo na ye Diakanwa Lukula Geneviève aza procureur AG. Wana ngana yaka na etana zemika abwe na mwana na kati ndako akipe même pas mwana papa. Akipe mwana te akoti. Abu beye se ba garçon na ka babuka porte balongo la porte. Babuki porte balongo li porte. Azu akoti lisusu esilité. Alongo lisusu da cuve. Ye procureur Maman Geneviève. Na initial na bango babenga ke deal, Mama deal. Aza procureur na Limete. Aye, bayaki na ndeko nanga pe mususu. Yaza médecin na CEP. Ndeko nazolo baboye papa, ndeko nanga mususu mobali bakangi na pire. Ake kangisa na pire comme ye aza influent. Abi osale loko te to kende funda wapi papa. Donc kuna ndeza boye babi fala la kuna. Dans l'ilobeze pa na ye. No ebite soto sala nini papa. To bota mana ye papa moko. Dans lupango eza ya papa na biso. Kombo na ye Diakanwa Lukula Geneviève aza procureur AG. Ngape kombo na nga tozani ka même kombo Diakanwa Lukula Clarisse. Ngande mwana suka ya bana nyonso. Sunga biso papa, toana muta osunga biso te. Ba dossier simba te. Parce que ye magistrat, ye procureur akenda. Diakanwa Lukula Geneviève akenda bebisa bakambu dans 2 ans toana esika okenete. So na bengi molie parce que pour basunga biso nazolala déjà porte ezate na mwana insécurité. Lelo sunde konanga la lisusu na prison. Na pire kuna. Bakoki même kokota pe déjà basali eza déjà violence faite à la femme. Oza mama boboti. Yokela biso kota likambo papa Vital. Kota likambo to sengi na yo papa. Kota likambo to ana muta osunga biso te. You know how they move, I don't feel about don't see them as a book in under. They see that